Chers internautes, bonjour. Nana na Mujimai, boyebi na uti moneditu. Nana kotambola na yoki ke awa mwasi moko akufi aboti na balabala. Nana bopanzi sango, toyeka na makamwa mibate. Nazo information na kokota mbango na yoki mwasi moko aboti na balabala. Je crois bozo mona tout à l'heure ne batada ibele na balabala. Balobi aboti. Et puis moi dans un vivant, maman a koufi. À côté de l'hôpital là. Nous ça la vidéo, botala, n'engagez les pourquoi moi si on a koufi ni les salami, na côté na la souki réellement à aller vivante, bien à koufi à solo na bébé. Vous gardez souffle, vous allez concentrer tout à l'heure, ni les rouler cassicoui, pour les tindika. Et ratakate botala na kati banzela nazo kende nazo kota to vivre ensemble biso na biloko de la concentrer à suivre. Regarde. Voilà, hôpital yango nazo kota mbangu natala nini eleki balobi mwasi yango aye awa na bébé na ye mais balobi il semble que mwana aza ya bomoi mais maman sa kufi totala nini ezoleka awa tous à l'ensemble pour la brancher. Mbote mama? Mbote papa boni. Nazo ya na journaliste. Na ye nazo kendesika mama oya kufi aboti ya nazo ya ndisiko kutala ba kusala ba image. Na journaliste ki sasa na journaliste. Ata uti kusikisa sasa papa. Awa na hospitali. Yonde mobali ya Nadine. Te na journaliste. Nadine awa. Nadine nde nani? Nadine nde mwasi oya aboti nde azao. Oya kufi ba bisinga mwasi oya kufi kuna ba tozali banda. Nde akokota yo kokota te. Bon, dans le cas de vraie information, maman. Vraie information, Nadine azawa, zela na benga sage femme moko wa azana kati. Aya ko d'accès Nadine na mwana ni. Non, na ebite so ke sali yo pasi ngai na mopandisango. Na moni bato batondi libanda kuna nde na yoki lisolo ke mwasi moko aboti libanda mais akufi mwana nde ada vivant. Na ye ko lukaka véracité ko zo soki da vrai ya solo. Makambo balobi libanda nde baye na ye awa na mopandisango toyeba soki mwasi yango akufi nini eleki voilà ya solo mopandisango na boite awa mama na mwana baza liwa eza te soki oyongi bato soki bato baza libanda batondi mpona liwa ya mutu peut-être mutu mosusu na nzela me awa te olingo oyebisanga nini nalingi nabenga sage femme moko aza na kati oyo aza na mama wana na kati aya kolakisa yo mama wana na mwana ne bango nyonso baza na bomo. Ok, c'est bon. Yeyo azalaki na mwasi na kati. Ok, maman Mbote. Mbote papa. Papa journaliste Mbote. Oui, da tindika. Ok, enchanté. Merci. Yo yambi bo oui awa ils en ngeni betana le solo ils en ngeni to yeko lokana ba information. Nini eleki awa? Awa oza na prosami. Prosami est la promotion de la santé maternelle et infantile. C'est-à-dire que maman akoki kokufa te, mwana akoki kokufa te pona likambo oyo biso tokoki kosala. Ozwi sango wana wapi? Na balabala nga moleki nzela, ngape mopanzi sango. Na moni bato batondi kuna ke mwasi moko akoti awa akufi aboti na balabala, mais akufi mwana aza ya bomoi. Te papa journaliste, mama oyo yoki wana asi abikaki na ye deja. Asi azana mwasi mwana na ye. Okoki koyeba soki azali? Ah bah oui, et donc il y a mwana penza. Pusana okomona ye mama wana azali. Ye moko pe akoloba. OK. Akoloba ye moko papa. Omoni isoso po ba mama babika. Biso to sala nyonso totangi makambo ebele papa na niveau ya international. Tozo salela awa standard international. Ozo yoka salle d'accouchement. Oyo nde salle d'accouchement na biso. OK. Tozo salela selon standard international. Tout le matériel la bino na ndenge zali. Mama kufa te.
mwana akufa te pona likambo oyo pour des causes évitables ndenge balobaka na français. Donc auti awa aboti na balabala mais bo traiter quand même. Biso to soigner déjà mama wana akufaki te. Akufi te azali. Donc oba to bana balabala eza lokuta. Eza makambo ya lokuta. Eza makambo ya lokuta. Awa biso to byangi ebembe te. OK. OK. Omoni mama wana pesi abota deja awa bala mibale nde aye pona abota mwana na ye ya mibale. Oh, abota deja awa. Mais qu'est-ce qui arrive que abota na balabala? Sikoyo omoni ba mama na biso mususu makanisi na bango eza nano ya kofungwa mate. Banda to pesaka ye rendez-vous aye kaka à la dernière minute to yoki mama wana nde to moni oyo mama na biso to yebani na ye. Omoni te ye yo afandi. Abota ki na ye bien aza bien mwana pe aza bien. Ah OK. Ya yo wetwa. Weto tangi. Zela afanda boye pour la lumière, pour l'éclairage. Ah bébé yeyo. Bébé yo. Sombele ko. Ah OK. Oh bébé to pesa comme maman Marthe Kasalo. Ada mwana mobali? Ah, mwana mobali. Tshisekedi kaka. Wa mulumba. OK, alba chiluba. Ya no ba chiluba. OK, lo bana no expliquer esalama ki ndenge nini makambo ko kweli. Ndenge nini basaleri yo nini awa? Wa nimlele biyo. Bébé dit bien. Même njini makani, bébé njini makanda bu. Njo moko bijibiyo. Siko batu alobiki okufaki na balabala na nzela Bambi ni wewe ukamufwa ni mwana muso bumufwa bishi wewe esko kwena mufwa to njini makani ni mulele ka binyi makanda bu baminga ngambandele shebimpa bambule bebe wani bimpa bambule wangu bandoro le ni mem akwena problem na shwa to. OK. Alors ni na polo papo na centre ngi ba bikisi udi mu prosani misango mwibiri wa wewa kulelela mwabe udi wamba chini wa prosani mudimu udi wenza balonso adi wenza udi wamba bishimamwe prosami udi wenza malumi mpa bikole udi untani utangila bana bimpa utangila belele bimpa ulele shaka bimpa bikole nyisanga ni prosami bikole. OK bébé chichi yo. Donc mama Kasalo mobali na bota miawa na mbujimai bon tokocha ba commentaire sima sikoyo to solola to tala na to eba pe siko bino aba technique nini bosalela boye. OK ka awa oza na sepel c'est-à-dire que esika ya kilo ya ba mama le ba mama ba yaka pona kilo to yambaka bango awa omoni esika wana esika nde to sala ka ba examen na bango. Soki mama aye awa liboso to pesi ye mateya ndenge nini akomi batela tango azana zemi na ye. Tozwi ye basine vito na thermomètre na tensiomètre. Après tozwi bolai na ye to pese ye poto ye ba poids na ye est-ce que ouais comme publicité hein. Eza publicité te papa. Malgré n'a pas information mais pour expliquer makambo belé c'est pas prévu. Sikoyo biso examen na biso. Ça va. Examen na biso ezalaka to bandelaka na mututi na linzaka. Il faut totala esika nzoto oyo ezomema mwana ezala malamu penza. Omoni esika kuna tozali to ko expliquer ye mwana na ye c'est l'âge oyo azana ngo ndenge mwana azokola na kati ya libumu na ye ndenge mwana ndenge akobota ma evolution nyonso tozolakisa ye. Après tosali ye examen to bandeli na suki totali suki est-ce que suki eza bien soki to moni ke suki na ye eza penza pete ezokende kote ya kwashe koro marasme wana tokopesa ye mibeko ya kosala ndenge nini akoki kosala totali nzoto est-ce que azana eloko oyo ekoko empêcher mwana na ye lera kobota na kati ya libele na ye eloko ezali ya mabe eza te
totali motema na ye totali oyo tobenga na chilumbi bisulusulu bapoumon totali na bapoumon totali na makolo esi makolo ezovimba apres nde toye kosilisa kotala zemi makambo ya zemi na ye na kati ya zemi na ye soki ekoli deja totali eske mwana si avandi bien eske mwana pema na ye eza bien il faut totanga pema wana parce que oyo eza malamu ezali de 100 à 160 soki eza na bavaleur wana te mwana kokozala na souffrance alors makambo wana nyonso biso tozolandela yango eza te ke nayoki boye mwana na yo il faut totanga yango compter jusqu'à ce que nous avons la valeur qui convient nde yango tosalelaka soki tomoni tosali après standard mpona kosala check-up ya santé ya mama tosengi l'examen ya masuba tosali teder mpona koyeba eske aza na malaria ou aza na malaria te parce que oyebi ke malaria yango nde ebomaka bamama oyo ekokopesa neni ekoboma mwana soki mama aza toujours na malaria ekokolekepa mwana akokufela na kati mwana akufe na kati mpona malaria topesi ye mpe éducation sanitaire mpo te alalaka na moustiquaire toza na bamoustiquaire awa topesi bango bamoustiquaire après totindi ye epa na docteur toza na docteur na biso mpe awa ye mpe azokokomplete na mayele na ye oyo atanga na classe c'est pour vous dire omoni mikanda na biso awa tosalaka makambo na mutu te nyonso c'est déjà prouvé oyo bato nyonso na mokili mobimba basalelaka parce que nous engageons la pensée critique tokokopesa soin lipesela pesela te. Ok, alors il semble que vous formez les bateaux. Vous formez comment? Vous formez les bateaux. Ah, merci papa journaliste. Tozo formé sikoyo ba oyo ba mama ba ya kobotisa ba o baza déjà ba infirmière. Ba on va formation wapi? On va former votre formation. Ah, ba oyo ba formation na États-Unis. Minei na kati na bango bakendeki na États-Unis. Alors, bazu formation qu'on a pendant 9 mois, baza déjà ba infirmière, mais on a renforcé leur capacité. Ba peut-être biso ba technique ndenge nini ya kosala po ba mama ba kufate. Omoni ba mboka mususu bazo kufate parce que ils ont maîtrisé vraiment les techniques pour suivre les femmes enceintes et même les femmes qui viennent pour accoucher. C'est un peu ça. Et c'est ce standard-là que nous sommes aussi en train d'évoluer avec ici à Mbujimayi. Mais à Mbujimayi, il semble aussi, télémédical, c'est quoi? Ah, voilà, télémédecine. Ah, télémédecine. Télémédecine. L'air tokendaki na kuna na États-Unis, na Virginie, en 2015. Bato wana bayokeli biso mawa ababi lokola mboka na bino ezaka ka bongo biso tokosalisa bino tokosalisa bino na kopesa bino télémédecine c'est le télémédecine eza formation à distance. OK, c'est-à-dire boko kocha écran ba oyo ba professeur baza na États-Unis baza na Inde baza na Afrique du Sud bazotangisa bino na langue nini bino ko comprendre chilo boyo na langue nini ba traducteur si bazali pe. OK, ba traducteur bazali bazo ko traduire biso makambo oyo bango bazo loba bazo tindela biso pe ya mususu na mikanda au moins na ba mail bazo tindela biso tozo ko traduire et ça fait très très bien, ça donne la fierté vraiment. Donc votre vision c'est quoi? Vision. Notre vision est que papa journaliste, notre vision que aucun nouveau-né congolais qui doit mourir avant l'âge. Il doit bien évoluer, il doit avoir une bonne évolution, un bon départ dans la vie. Parce que tu as mortalité pendant l'accouchement ou post-accouchement. Post-partum. Ou bien maman congolaise, il faut azana na santé ya malam. Maman congolaise, il faut pas traiter avec des soins de qualité et ces soins-là donnés par des sages-femmes congolaises compétentes et qualifiées. Donc vous voulez dire que pas na bino abato kufakate na accouchement. Papa Tindika. Biso toza awa to bandaki depuis 2018. Toza lelo na 2021. Ata mama moko akufi awa te. Ah bon? Ata mama moko toza na
au moins 450 accouchements oyo to diriger na kati ya ndako oyo ata mutu moko akufina kaka na ba technique na bino kaka na ba mais technique comment ailleurs les bébés meurent tout ça on a maman akufi omoni pona nini bakufaka parce que nous n'avons pas encore intégré la redevabilité. C'est-à-dire la redevabilité, c'est-à-dire que société oyo communauté na biso nyonso oyo tozosala ngo na responsabilité toyebi ke toza na kati ya bandeko communauté azotala biso soki tosali mabe akokopamela biso pe nyonso oyo ezosala de manière que population azotala biso population que nous avons à servir yepe azosala liso na ye na kati na musala oyo tozosala esika mayele na biso esili to référé yango wana esali ke awa tozwi na biso ata liwa moko ya mama te tozwaki penza mama mwana akufaki me mwana wana deja makambo esalaki na kati ya maman na ye azalaki na malade mwana c'était une mort inévitable. OK alors souci na mes amis souci na biso to yango tozo yebisa yo souci na biso omoni besika mosusu balobi ke la formation de la sage-femme est la clé pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Yango wana tozo former pe ba mama mosusu. Souci na biso ezali yo lelo kokende tindika na biso. Chef de l'État otala bino déjà. Chef maman Marthe peut otala bino. Maman Denise peut otala bino. Toyebi. Voilà. Toyebi. Yo il faut okomisa maloba na biso awa. Omonisa le tozo bonisa awa. Pour la formation des formatrices des sages-femmes. Oyo salle de cours. Omoni biloko oyo kaka bato ya motema malamu nde bapesi biso. Chers internautes, émission oyo na préparé yango te. Eza pe scénario te. Ezali coïncidence. Boyoka makambo eza koleka. Allez-y. Omoni bato ya motema malamu nde batindeli biso écran oyo. Tolobaki kuna ke tozosalela na télémédecine. Pour la télémédecine, il faut tozala na écran. Bato oyo baza na poto, bazo loba, bato oyo baza na Afrique du Sud, bazo pesa biso pe d'expérience na bango. Parce que na omoni biso oyo tozo landa makambo oyo salami na Afrique du Sud. Bango pe babanda ko kufa mingi. Donc bino awa, bozo bakour, awa na kata mbujimai. Tozo lwa bakour. Bozo bakour télé médecine. Donc baminganga na poto na États-Unis bazo pesa cours awa na mbujimai bozolanda tozolanda awa na kati ya écran. Lokola siko tokozala mwa ebele yango wana to changer biso écran oyo. Siko souci na bino ezali nini souci na biso tozali ezali boye papa Félix toza na kati ya province na biso ya Kasai Oriental. Awa to ya mortalité eza makasi. Poto tokoka kolonga penza na makambo wana nyonso fuacha biso maboko. Toza na besoin nini? Toza na besoin na bakiti, toza na besoin ya biloko ya ba échographe toza na ngote. Awa tozoloba échographe eza te. Totindaka bango na bisika mosusu. Omoni ça ce sont des techniques de pointe. Il faut tout ça là nango. Radio, tout ça nango te. Dans radio, donc c'est-à-dire avec des rayons X et tout ça. Donc échographie pour la maman. Échographie pour la maman. Pour la position à moi. Position à moi est-ce que maman a placenta, eza liboso ou bien eza na sima? Parce que la grande partie de corps. Bon ça est dans la liste. Il y a besoin. Bon, chef de l'État peut intervenir. Mais ça peut être DG Amiba, pour les Lukusa, nommé par le chef de l'État Namiba. Certainement, après il faut visiter Bidon. Pour ça, la liste, vous avez besoin. Après, on tient Bidon pour liste. On a déjà la part nanga. Beaucoup yamba DG Yamiba. Pour les Lukusa, après il faut faire quelque chose. Déjà avant l'intervention du chef de l'État. Merci beaucoup, merci tous ces pédini. Parce que ma maman oh bayaka awa balobi Mama maser ndenge ni nozotinda biso esika mosusu biso to lingi makambo nyonso eleka kaka awa. Tout ça ba oyo bazosalisa biso sont de bonne volonté.
bango pe bazokomi pimela makambo ebele yango wana bazokanisela biso bato ya Mbujimai. Wabi bureau ya médecin. Bureau ya médecin papa tindika eza kotoyo. Oyo tozoloba awa eza réalité. Bureau ya médecin na biso eza awa. Bonjour papa docteur. Bonjour ma sœur. Ah, ok. Au bureau, il y a un docteur. On peut mettre une consultation. Peut-être le docteur a coupé ça un petit mot. Hein? C'est par rapport aux besoins, par rapport aux matos qui vous manquent et tout. Les chefs de l'État peuvent intervenir, pourquoi pas. DG pour ça, les DG actuels de la MIBA, fils maison, peut-être il peut faire quelque chose. Donc regardez la caméra et puis vous pouvez donner un petit mot donc, par rapport aux choses qui vous manquent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme la sœur l'a dit, c'est vrai, nous sommes en train de travailler pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et c'est vrai que nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Nous avons besoin du matériel. Comme elle a parlé de l'échographe, nous en avons besoin, surtout pour le suivi des femmes enceintes qui viennent chez nous à la CPN. Ça nous manque parce que nous envoyons toujours les femmes ailleurs. Nous avons besoin de beaucoup de choses, mais ce que nous apportons aussi, c'est la formation des sages-femmes. Avec la télémédecine, je pense que Prosami pourra apporter beaucoup de choses dans la formation des sages-femmes. En tout cas, c'est ça ce que nous aussi nous apportons. Merci beaucoup. Toi aussi, ça hein? Peut-être moi, il y a conclusion, tout selon les bandes. Oui, toujours selon les bandes. Awa, nanga naza technicien te. Namoni ye awa. Awa te ba batterie toza na courant te. Toza na courant te. Ba batterie oyo nde toza na panneau. Ah, panneau pour na ko éclairer ba mama sali ya d'accouchement nyonso na l'administration. Vous voyez que nous sommes à la technique de pointe. Si nous avons la télémédecine, on doit avoir aussi de l'énergie. Et l'énergie là nous fait aussi problème parce que ça nous complique. Tantôt le signal passe, tantôt ça ne passe pas. Et nous devrons être en contact avec les gens des États-Unis, de l'Afrique du Sud. Et parfois c'est des perturbations. On n'a pas de courant sur la ville. Si papa peut vraiment regarder cette histoire-là de courant, le courant, c'est le début du développement. Si nous devions vraiment réduire la mortalité maternelle, nous avons aussi besoin qu'il y ait de l'éclairage. Nous travaillons dans les bijimajima, alors ça ne... Les bijimajima, c'est quoi? Les lampes tempêtes? Non, avec des lampes tempêtes, avec des torches de nos petits téléphones, c'est avec ça que nous utilisons. Merci. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de courant. Nous remercions vraiment de vive voix au nom du directeur du projet Prosami ici en Mbujimai, monsieur le journaliste qui s'est donné la peine de venir nous visiter. Notre inquiétude est que par rapport au taux élevé de la mortalité maternelle dans notre pays, nous voulons, nous Prosami, contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans notre pays. Les derniers chiffres qui ont été avancés en 2019 par le programme de la santé de la reproduction est que nous étions à 846 sur 100 000. Nous voulons réduire cela comme les ODD de demande à 70 et d'ici 2030. Pour que cela soit vraiment une réalité, nous avons besoin que les chefs de l'État puissent nous appuyer Prosami avec la technologie qu'il a amenée. Le peu que nous avons déjà, s'il nous met encore sa main puissante, sa main de papa, ça va nous expulser et nous allons doter notre province et les autres provinces, les 26 provinces. Parce que ce n'est pas seulement pour Mbujimai.
nous allons former les sages-femmes au standard international pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Si vous voulez nous contacter par téléphone, nous avons 085 194 52 29 ou bien 081 299 74 36. Ensemble, nous devrons valoriser notre pays, valoriser notre province en luttant contre la mortalité maternelle et infantile. Je vous remercie. Voilà, chers internautes, Bolandi. Naza mopanzi sango, boyebi. Botala eloko ekweli ngai lelo. Na nzela ya kotambola. Nakamwe, batala ka tindika tiawa. Nakamwe. Ba reconnaître ngai. Na bato basala ka. Ba minganga. Do tindika ti koto yo black te. Bana la kitaki na aéroport. Bato do reconnaître nga partout na leki. Bato do reconnaître nga. Peut-être na mwene dit na mona ki mutu. Oya yebinga na kutala ki na yete. Même mbujima iko sakanati. Katanga kutu kolobate. Donc tindika partout. Otali musala sa elibino na tambolaki na yoki sango na koti na zwa vérité information boyoki oyo nga na yoki bomoni oyo nga na mundo na biso na bino to muni ensemble. Mama Marthe Kasalo sa zwindo yawa yazwi mobali ya sika Tshisekedi ya bébé yewa na bota mi numéro de téléphone boza nango Mama Marthe salisa hôpital oyo maternité oyo Fachi Béton Maman Denise Maman Nabiso, première dame, Maman Africa Mobimba et pourquoi pas DG Paulin Luku Samoudia Yamiba Yé Akobanda avant chef de l'État Chamaboko. Émission ici. Merci beaucoup.